Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. Émission y a impact, émission idéologie, émission to voter na premier tour, veut dire deuxième tour ezati. Émission le ezagou, émission le ezelenge, ezaki toko mingi parce que no yambela biso jeune artiste moko ngana benge une étoile montante de la musique congolaise, en particulier de la musique africaine en général. Ayen un style, ayen yembeli, ayen écriture. Il se nomme, il est donc Binafilé, musicien, il y a groupe, il y a Fabrigas, très talentueux pour comprendre ça, bourré de talent, il y a l'homme du mauvais temps, il a cartonné Mikolo, Binafilé, tout ça une émission awa, na matete, na quartier na bango, puisque tu robetane lisolo, tu as évolution à musique na biso, tu as n'engini musique a évolué, musique est comme ya bambouake là, musique est comme na réalité nango, musique est comme ya insanité. C'est un jeune très talentueux, bourré de talent comme je venais de le dire. Donc je reçois pour vous l'artiste et musicien Binafilé. Binafilé, bonjour. Bonjour Rabi. Santé kitoko. Nangolo Nzambe. Yo sambela. Makas, sans Nzambe au boulot. Ça c'est très bien. Je suis là avec Binafilé et l'isolo nabiso et c'est pelisa. Les millionnaires Pépé qui a l'équipe à Makas, Mtambonga Mninga na hote. Et c'est pelisa Fabrice Nteka le boss américain et c'est pelisa Didier Masuki Mbele Amande Fapembe et c'est pelisa Léonore qui nous a balobi très TGV nabiso mon ntuka nabiso ya osambe ezate a clôturer déjà maman comment la ménopause. Binafilé musicien il y a Fabrigas, musicien il y a orchestre nabiso comme on sonne Villanova. Villanova. Bukabula gondeni Villanova. Light music. Light music is a orchestre ya maestro. Villanova is a groupe na biso na ba chef na biso acoustique d'Izamatch. Ba Materazi. Tant que biso to sali Villanova, to luki siko bibliothèque. To yo consulter ce maestro, to jouer le roi bibliothèque na biso. Ya muto aza na bourré de talent, na expérience belé pour les biso. Fallait que so muto bon azala pour encadrer biso. Donc to côté demande pas maestro to même na Villanova na biso. OK. Hein? Biso to ça ce ancien, il y a light music. Groupe cher, il y a maestro. Les systèmes ont changé. Maintenant maestro le système est changé. Ils ne sont pas au courant donc. Qui ne sont pas au courant? Oh bah habité en rabango. Tu vois bah comme on a bango neto qui est na lisolo na biso Binafilé très bon chanteur et puis tu vas découvrir sous talent na oya qui auteur compositeur. Tu as écrit une très belle chanson Mauvais temps. Tant au comment qui aux acquis polé na ba parolier toi tu as écrit seul et puis non j'étais seul. Moi na salle nzemolanga donc mais arrangement nango zaki les gars qui par maître maestro ngana ki kana épave ya bakisa ki wako bakisa sala arrangement nango na PDG le Nibidance ndé sali. Ça t'avait pris combien de temps? Ah nzemolanga na banné en 2015. 2015. Maintenant on a 2015. Ni na bananzi na bando sala nzembo. Otambola na nzela et elinga téléphone nga pe la au kangama na rapidité na kele et pas mister na ngamo na enregistrer le téléphone après lobby nango na juango na bandi okolisa ngo malembe depuis 2015 on a tant de missi poison on a 2015 to missi poison antidote. OK. Ouais. Donc commandé moko et j'ai presque 2 ans. Bon ceux qui m'ont extraité ça l'album. Vous avez obligé au somba bacha. T'es siko na dans prêté. Si siko attends ceux qui maestro Binafilé na ligne ce la personne album. Non, c'est que papa, je suis pas encore prêt pour ne que ça papa sonité. Donc on a talent. Mais talent on est 50 choses là.
na maboko mutu aza na étoile mosusu oyo oza yango te mpo etindikama. C'est pas dit osali nzembo moko bato bandimi yango fosala orchestre ou tosala album, non. Yango moni ba leader ebele babotama prématuré. Moi leader prématuré. Leader prématuré veut dire kokaki na nteme abotami déjà. Abotami kaka. Pour inconvénient zalaga. Pour un leader na ye tema leader amotema malamu afungolelo motema apesi nzela bato bayeba yo yo kanisi okomi. Moni mauvais temps des obeta boy et beta pona donc il a plus chance de maestro ça ngati oh na yemnyango na Villanova encadrement na joie na Villanova arrangement na Villanova autant na lo Villanova na maestro et bimi na label na ye. OK. Label na biso wanted de record na Publicom studio. So ça qui nzamo mo attendez ça nango boy. Na yemi nga mo ka boy. Na yemi nga nga mo be pa biso. Na yemi na ne bataka nzemo na YouTube te. Na yemi na ne basala clip te. Ngé ça le ngobi wezo sati. Nga za na ndeti nzemo mo ba yo to yoka na ndako. Ça c'est très bien, tu as l'isolo Nzembo Oyo, c'est pas le mi-temps leader prématuré. Pendant prêté, comme leader un temps comme nous prématuré. Ça l'a bien été. Bobimisi cursus, quelques temps après, je crois période cursus et Bima, moi qu'on a bien à Koufi, Jonathan Likompa. C'est vrai pas si on a perdu Ngaza Obenge génie. Azé moi mes talents zaki nango ezaki très makasi. Et ça d'abord ndengenini. C'est vrai tant on a poté zaki nango mais na minute moi poté celle ko kauka mwandam. En tout cas, pota Jonathan peut kauka ya passer kauka loba so kito tiki musique. À chaque instant tu obé ta musique. Tellement zaki o azala ki wana. Et pas na biso, aki na azaki parti na biso, parti à groupe na biso. À chaque instant tu obé ta même temps tu obé ta concert, même toi dans studio. C'est-à-dire que Jonathan, apport à Jonathan, Ezaki vraiment na place à mener na scène un groupe. Oui, apport à Jonathan, déjà ben instrumentiste, ce que instrumentiste est beau bête. Bazarada un apport à mener les gars, biso ba chanteur. Moni, pour bangonde bazaba vrai musicien, bangonde basala en musique, pour biso to yemba. Donc ba apport na bango ya déjà likolo koleka biso ba chanteur, na ba danseur. Vous avez première fois beaucoup fait la montée groupe. En tout cas donc et ça là qui passe moko na habité son rôle bangonde nini. Mais nzambe mo ayebi tani na pesa kana tani a récupérer. Donc il y avait des rumeurs qui circulaient sur lui ouais Jonathan et ils ont comment bien mato ina bino. Ah ekomara ti lelo ekomaka donc vu il y a qui starise mais dans la rumeur faut supporter rumeur faut avoir un cœur dire parce que rumeur les rumeur donc ce supporter on succès au bino beaucoup manango et ça c'est mta kofi il faut ba soupçonner bino kaka succès ou pas tout ça la mapoto kufa so nzamba lobi tant muta kufa qui peut être kaza musicien na musicien boye na kubo mete po ba ofinga baninga na on est tali nzamba te ko c'est le morceau ya Nzembo Jonathan Likompa ninuka sava bayokani matelisa nzoto moto susi bati bayokani manwi nzoto na ngai aiko mwana bato ene oya famille maleke bele na nsima matialaka ngai motema pimelanga ngai nyasa kasi bolingo na yo te po ete mosika na ya Jonathan lukiliwa ngaiko mwana bato ene oya famille maleki bela na nsima if atialaka ngai motema kitima Julia mama kitima osunolinga na porta lilita. Aïe. Vraiment lorsqu'on attend cette chanson on pense directement à ces génies paix à son âme Jonathan Likompa Linda Liké c'est ça.
Voilà, on est donc là, je pense que le millionnaire Pépé qui a la Azana et Sengo. Maman n'a pas Milinzeba, Motema tous Pépé Ambetolo, Singa Rabibou, Issa Kapso moi bien, Oti Moussala, stress, autant l'émission, aussi déstressé, fiston Bastende, agence assure. Et bien affilé, Nzembouna aussi a eu mauvais temps, succès fou. Est-ce que vous avez récolté fruit à succès en Nzembouna? Aïe aïe. Mon fruit à succès, ils ont bien matérialité, ils ont considération, ils ont respect, audience. Batum suna no solana bangote, le lo bama solana nga, mo fanda be téléphone mo na bakongo ebenginga. Ngalo bananga ta bakongo po batuna se balo baka Canada, au Suisse, onin. O mona mo bakongo ebenginga, banundo ebenginga. Ah bina file nzemo na lo peda bobo o solana nan. Oka. Na ebita o solana tel. Ah, o mona papa mo boyo bana ko yoke kana komo. Mais abengio atinelio félicitations. En tout cas, nzemo na ngai na lo na lingi ko bateke na récolter bien matériel. Non. Oh, ils ont bien que Congo va comprendre que fruit mo botami. Et puis on a payer massa na bana baba ba kizengi ba koka ba to ba négligent. Le lobo so yo nanzela omoni ndenge nzamba lobaka soki bino boboko emelanga ata mabanga emelanga ebetelanga maboko. Donc ata na fani na moni mutu ya normal au finganga azoloba au finganga na bika bana baba ba kotelanga ba koka ba kotelanga ona batuna ngai do bana baba atana ba geste ba loba o mutu na biso muta valoriser biso bo finga ete omoni. Donc ngai mauvais temps et comme singa mutu et puis on peut ça merci na maestro na opportunité o apesa ngai mokile ba ngai lisusu. Apparemment, c'est que ça, on est toujours chez Malam et Nayoki qui est bien affilé. Les gens ont monnaie, puis Moro Bouyoso qui est en Angola. Ok, ça va production en Angola. Seul, pendant que vous avez vu à Nova, Pembe à Maestro, ok, en Angola. Vous avez ma combo contre maître et comme un soupanao. Ah, merci, Pena. Normalement, il a fallu que Angola, Pena. Mais ça qui a décision, on a travaillé. Le maestro et puis on a encadré un CGI Vemboulou, Christian de Cornes, conseil, tonton héritier Minimbu, Fabrice Ntseka, boss américain. On a un département d'administration, l'orchestre, on a conseiller. Mais normalement, mais ma solo est en cours. C'est de la publicité. Ouais, il y a un lobat. On a un salarié pib état qui amateur. Moni donc on a eu ma moussou pena. On a bien monté là. J'en profite non s'excuser. Déjà devant ma master tout au balinga ngai na au balinga groupe na biso Villanova na ba chef na ngai au encadre ngai. Moni sa première fois depuis na botama ba sanga ke mboka mo bo invité yo. Ok, au sein la playback ou to ok ne soirée mon boy parce que comprendre quand même na yebinde ba close te na zanda mater ngala bika mamaroyema mangamuya ba maestro l'accès mnogo yemba l'accès ko machin ba close l'accès te abomi mwandam te wana ya mangamu ba l'accès ngo ba tuté. OK, ce que ça na monde mabe ba porter correction moni. Donc ngai na sala ki ne mabe na sali normalement des alara avant comme on sala pib yelo comme quelqu'un qu'on sala faut ba close ici là, c'est ça. Maintenant ba close wana là qui entre ba to ba bengi singa na secrétaire na ngai il veut moule na pese mote sikazali ba sili ça qui on a noté nga siko amateur que je suis na bandi na nga oloba na okende ngola yuri ka biso ba musicien de to salarati o nga na momona na nga actualité ba nene dans des abwe pour la pesa actualité pour bana Luanda ba ke mutu na bango aya ndenge zalara to za ba tu parti ya kibomoto et ça la rose en maîtrise à mon nga benga nga rabinga nini ya ba ko contre maître sika nga et là parti ya kibomoto et ça la lo msuwe ko komela
oko balancer au peu moi mukeme eza te kenga na longwe non kokenne na ngai eza donc bien informé na Villa Nova moni sauf que ngane na précipité ko ça la pib la clause na esilité siko na minto sandine oyebisa bango ke okoya mais aussi ça na ba clause en tout cas na minute makambo ngo beza ya pa na ngai te c'est pas moi qui décide mutazo décider ça président na ngai maestro Fabo ngana kenda de ngola 3 fois mutamemanga maestro donc voilà ate simmi te na okende kaka ceux qui n'ont se comporté bien na groupe ceux qui n'ont respecté mibeko ya groupe cette occasion et se présenter que to kende so ngola to kende on est dans le cola na on est bonus mo ramte yaki na nga ya net bonus mo donc ekoki osimba ekoki pe osimba te moni ne toza belelo banga so na voyager na commune na Luanda ce qui problème est lingai famille na nga ba otala maestro ba otala ba chef na ngai ba otala acoustique 10 match ba otala secrétaire na nga Yves Mbuyulu parce que autorisation on nga na okende na ngeza ya bango. Alors, tellement naza musicien na bango, naza travailleur na bango, na sala pas na bango. Ba rolinga ke tant ngina ke de côté moko boye. Faut ba close nyonso za réuni. Makambo za normal ba yeba ke akomela wapi, aza hôtel nini? Combien de production? Combien de production? Alors que ne le beat nini? Ba opesier combien? Mais nga siko na sentiment ya ribomo. Donc nga nozo yeba nga utu te gende zana. Faut makambo boten les assurer faut ba pesa ngai pe moi eloko moko pona valeur ya papa na ngai valeur na ngai valeur ya papa na ngai mwana na ngai akomolia pe mamsala onga la kisaki onga sko mamana na ebe ngote ngana mona na ngai kaka o mona CG exceptionnel instant ils en ont vraiment confirmé l'issue-souté jusqu'à ce que ba close et ici là ndenge ba chef ba continent ba rolinga et salama c'est salama bon ça va ça c'est bien dit et tous on a sous ndimbo le to le mingi mauvais temps ndimbo izo cartonné et ndimbo yo se ba beti na bar ba tenu se ba telemi ba beti na fête ba tenu se ba telemi et pour na agité na ba tata na ba maman na bana ba zo sepela na mauvais temps est-ce que tu t'y attendais na genre à succès au ndimbo ya côté aïe na profiter on appelle ça mote na boss na ngai boss Robert Njeka au moni encadrement au place toza et ça pas RN shopping na matete RN shopping ngas qu'on a beton en English bani RN shopping Robert Njeka maintenant na kata matete donc la génération na mon côté on a ba quitté Kenzembo et ça la succès boy mais là ça qui quand même sûr par exemple musala to umeli nango to mesani nango to botami nango et ça que to luka ngo ya ko luka et puis na yeba nazaki moi si peut me répondre un message na yeba que message est à capter moni batuna ba fana te mutafani na bana bulembe la bana baba bana koka moi ce qu'on appelle si bana koka valeur mobo merci ko ya gobelisha donc moni nzembo ngo et toucher génération nyonso na ba koko na ba maman ba papa ba jeune bana mikie pour Moussa ça mi message commis quelque part au lobby on voulait beti na motema na yo et quoi ici et buki ba mir et quoi ici ba tol et afaza wa kimi susu lelo na komola la libana motema na tseka na ngai ça c'est très fort alors mbulo le beta normal et beti na motema beti na motema donc na yemba ngo tona expliquer yemba aussi mo expliquer ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana ngai koka ya bolimwa bebe nazana reto ya kotambola nzela moko la vite salof bebe simanga na loboko tokende longo Fabrice Nseka na ngai après la pluie vient le bon temps oyanga ekomaki mauvais temps vula enoki na motema na ngai ebuki na kwekwe isi na batal lelo nakomi kolala libanda nangi naloba makambo ebele omoni makambo nyonso tomona yango physique
spirituellement pe ali mamna tout le monde physiquement et là mutu mususu ana prison ya bolingo à côté prison na biso CPR ka ya makala te mais na bolingo na e place aza en prison moni et mutu mususu na bolingo aza pauvre mutu mususu na bolingo aza riche. Donc tant que nous sommes après la pluie vient le beau temps. Donc moula soit bêti, mutuna ça s'appelle la rapport, faut se détendre. Maintenant moula est bêti, mon net on a Congo, ils ont la commune sous ça un peu reculé. Et raso ba moule bêti, banda ko bukane, après la pluie pour na batouane ils là. Mauvais temps. Bon ça ne s'inquiète. Donc moi là les athées. Parce que moula wana na jouer on a même on a bolingo. Ezaba choc. Ba choc, mutu mwa doka ba choc na bolingo. Donc akanisa ki après libala, aozala bien. Mutu akanisa ki après kolingana, mambali na ye, uto na mwasi na ye ba ofanda bien. Maintenant balingani bato ba pesi bango chance te. Moni tout le monde na clip ano mona na la ça va fille moko bango balinganga mais so ba kutana mwasi na nga ba la téléphone ba lo ba ngana komela bango ba message. C'est une histoire qui est arrivée là qui yo topé ozwa ki ngo pa mutu ou bien ndenge. En tout cas, il y a partiments, il y a vie dans l'IP. Il y a partiments, il y a vie dans l'IP. Tu es trop jeune, au coup d'un jamais comme on dit, on a bien affilé. Les caméras agité. Oh, attends, mais est-ce qu'il y a les caméras agité? Les camas, bonheur, malheur, ils sont agité. Et au moment où les lobes te belé, ils confondent un maestro. Ce rotalisco, vie à âge maestro, n'attend à salir la musique. Ma salle le kebele. Ali ba komo sangise ba komo cha na ba to ba ne génération mon côté. Ba ngono so ba mo lingara ba cha ba génération mo na maestro. Mais leader. Aza leader. Ba ngono ndenga yo senze munobo ezo bete zo cartonné. Ba ko konka ba ko cha to kesanisa na ba nzembo ba tumsu so pezo beta. To ko cha na nzembo fere tala simazonga mutu to cha na nzembo héritier. To ko cha na nzembo Robinho. Robinho atite na oni. O chango na nzembo ya président Ferré. Nzembo nango chango na nzembo président Ferré. Mais yo yebite que président Ferré lekinga en expérience ko lekanga ayi donc ana boule azana mambo na concurrence moko loyal. Ke na ne o bato bimisi nzembo karma pa bimisi Caligula oyo yo ezali Mouveta ya Robinho bitita nini? Ya Robinho ezali ya héritier banzembo ezebeli. Et ce par exemple meilleure chanson. Chanteur. Oui, on a le. S'il vous plaît, tu bête ma solo ya ba chanteur, ba to ba yemma. Kasi. Tozu le roi Ferré. Le go la karma pa. Abetio demba bien Caligula. Tozu bande ko bato bimsa ba album mawa. Ah to bête ma solo ba chanteur bena. Oh. Mais ba chanteur sunde. Sikana si ça no idée na ngane na ndeko koluba. Mon net le lobo maestro na moins de 10 ans. Abimi si bana. Dans moins de 10 ans, à disque d'or. Dans moins de 10 ans, il y a Moutaliboso a bimé 2 albums. Il y a Moutaliboso a bandé un double album même et bima na malamoko. Donc à une innovation. Donc à innover ma bleu au mot. Tellement ma kamwele qui m'a cassé. Et ça le rôle là petit moi mukia yawa. Bache na terrain ba mikolo ba ko chabite yesko ya bando cha babi ba mikolo ba fashe ba komo ba te ye pesa za mukolo amela maka abomma maka mukolo te hanne na bulo tamba tala batulo ba biso boy maestro mtasali biso abimisi biso nananga mabete pona kala ndeto ebaki musicien po abimisa musicien fo umela fo ye moza na ba 20 ans de carrière après abimisi. Parce que maestro sala on a moins de 6 ans. Abimisi biso na ba frère na biso malgré ba comment on sala ndeba mo sala bon ba tu ba yebi bongo pona maestro banen fon ba frère na biso ba ibrato ba frère na biso ba dada moni baza bato atata on ba kenda ibongo ne bandeli bato banda ko approcher bango ezala kara bato ba yebi bon pa maestro mais le lobo to beta maso mususu donc au moins mutu so linga se comparer na maestro abimisa nano ata bébé buchute abimisa nano ata bina filete abimisa nano ata chéri miglete se comparer pour na œuvre to po babimisa bato ya bongo biso abimisi biso na nini na menuiserie noko yemba na mama musique na ba œuvre
bato bayebi biso mpona boulot oyo. Donc il faut comparer maestro na bato babimisa bato. Yo ozoboyaki aza mwa moke bakompare na batata. To comparer maestro kana Kofi na Jibe na Wera. Ngana loba te bakompare. Problème eza nini? Nzambe apesaka mutu grâce na ndenge oyo ya lingeli. Okoza mukolo mais même si poso malopangu nzamba bako soma ngo après 20 ans. Mais mutu mso okoza mwa muke nzamba lobi yeso rakotika na boulot mo après 2 ans osoma na ye. Tant on comprend que ya za bongo nzamba sala e bongo. To va évoluer toke tozongi na mauvais temps po ya nzembo na temps mikolo ya na succès mutakoboya azate tozui tozonga nanu après wana bo bimsa single na bino mais single la on eti bokana ka bosela bat bambo ke la bina filé single wa po bozo pambola bajalu wana na single na mso ya to pamoli bajalu. On est en train de bénir nos jaloux. Bino mtuboye makambo bien tozo sepela na bino bokomi na bambo akela ozo mo teke ezo sa fo. Wana yanze mona bisote. Yanze mbope ya yo. Oh. Toi aussi tu as tes jaloux à toi. Oh. Baza. On est jaloux na. Yanze mbokaka ya bisote. Yanze mo ya yo. Ya mutu nyonso mutu tuna mokili o na jaloux na ye ba biso to sali ndeni moni fo se bat banzi mambo akela te to sala ba tumba akela te moni kibo moto ndezala ngaso na beti yo mbata yo po lingo beta nga mbata uto ngaso na fingo yo po lingo finganga sko eza mutu fa comprendre mutu afinganga pone afinganga em supona na montre oyo yaza ngote montre on nemtu montre on detin na ye afinganga donc on fa ça melanzame apesa epe makoki ya okoma na montre o so ya komi nango atika ne ofinganga so ya na montre ngape na montre mo afinganga exact eza bon na tala rabi na chelo moko omoni le lobwe tango bato baba bina filé akomi na succès tango na na succès ngo tango pe kofinga me bakisami critique bakisami moni donc moni to kana makamanga za moja omona bana mutu alaki pire yo bondo kabolane lipa mais tango komi ka bina filé boy baluki na ye changer face je bénis les jaloux les plus fliqués mutu abongo fo pambola poso akomi lokwa yo tuzo bimake bo bwakela o bimi tozo ba jage o ba bwakeli musicien o wana bino mutu boyeba bino bo samba bongo wana bino boyeba bo samba bongo botango azoloba ke le musicien congolais qui prétend être américain par complexe wana toyeba clairement bo bwakeli fali pupa wana ngai ngana ngana ke États-Unis wana ngai na lele États-Unis fort yo na via no vondimi ba bwakela mbwakela wana za mbwakela te apa molinga pona zo visa ya kokende États-Unis na comme américain pona lingaka nga soto fande boy lisolo na nga bena un jour fona keka Amérique nga un jour fona ke state yango loko la papa na ngai ayoki mawa wana mwana na nga akana posa akoma na américain apa molinga yi bon les plus fliqués nani les musiciens les plus fliqués yo yebi ete Kofi Olomide yo ozoloba mambo Congo tobeta na masolo États-Unis Michael Jackson yo tobeta masolo ni bocha sini moko aya sini awaza sundenge ni Michael Jackson sini wa bocheza ndeni sini wa clip boche sini mo boye kezo revester déjà que sini wa na clip wana merveille acha ndeni merveille acha ndeni tala kuna ndeni eza danse ya danse ebongo danse Michael Jackson aza ebongo nalobi merveille aza artiste so asali danse na ye ngai naza chanteur ya bina asali danse ye mo yebi po na asali danse na ye relation na bino na Kofi Olomide en tout cas relation normalement faut ça bien pour toi biso na so ba congolais en plus yaza ou papa te ya koko na biso na nimite koko na koko ba ko na problème nzem nenyo sepela na nyonso banda musique bosela nzem nemo akala banzem nyonso ezalaka bien bosela nzem akala ya Kofi Olomide ayu ayolalie ekachaka malanda baye babalaki prese pas comme regretter babalaka te
bayoka posa ya kokonvale système vitamine oyo namela nakoma sibisa mabo idamu ya ye kataka na ye bazolengela ye lelo nalobi. Ça c'est très bien. Je pense que les relations za kitoko et nanya za pe so goût ya oyemba lorsque tu étais encore trop jeune. Batu nyonso o basala musique bien na Congo ba pesa goût ya oyemba nyonso sans exception. Il est vraiment dans nazo yoka e. Ngai siko na ba idole nanga baleki ebele. Mais idole nanga liboso eza Sœur Rebecca Malope. Musique chrétienne. Tu faisais aussi de la musique chrétienne? Ouais. Ouais. Dans une église, il y a une musique. Na une église, c'était en église. Nous sommes en Nzambe. Vous avez mélangé musique profane et musique chrétienne. Nous avons mélangé, nous avons demandé en Nzambe. Musique est un boulot. Moi, je suis en Nzambe. Moi, je suis en Jesuka kangazani yali oh muna musia isena nilana ona natiba mesami et voilà donc so monisco Sœur Rebecca mona ba Sœur Laure ba utawana ba bima wana ba Sœur Marie Mesamusko ngana idole ya batu wana nyonso idole ba papa Pepe Kale ba papa Carlito ba président Ferré ba président héritier ba président Fali ba donc na habité na ndeni siko esengaki moi tellement na mélanger ba tout parce qu'il faut qu'il y ait une école ya métissage yango na kisko pas le maître hein métis noir yes na bien filé moi maloko intel moi maloko intel parce que joango sangi sango banda ko utiliser ngo boye pepe sa couleur na yo tango moli lelo pesi couleur wana osali ka maestro website ata mwana baba zali kaka mwana kizengi mwana ye ai koka omoteke kenet na moki nzambe nde boloba pe kinzambe po to bino bolinga makambo nzambe te bino ezaka ninga mabete na okama utango zoloba uzaka na église ozamo nzambe na pesi pasteur na mbote père spirituel na ngai papa David nzambe toyoka maso na yo bina filé ipereka kuma okelala cimetière bina filé kuma otambula tolo polele makolongulu babinga na nini kuma olala cimetière comment tamla to le polele makolongulu matete nyonso depuis na côté na otu ndeto kutale no bwe yo benga enga pension na bengyo poto tourner na bisa konde na cimetière na couloir oyo on a marqué ndilanga rabi na rimer ya bien la vie à mutu po ekolisa mutu. Tu fais ça pour intimider des gens qui ont un succès ou bien tu fais ça parce que il faut le faire? Non, moi na gisensu, na botama na gisensu, na koli na gisensu. Le gros gisensu il faut tambla makolongo. Je vais expliquer yo. Na botami na gisensu, na koli na gisensu peme na terrain, ya technique que to mesa. Na ndoke beta babale na ngai kuna, to mzala kisko na question na ke beta bale ba yibanga mapapa. Fona tika li papa na ndaku, fona rebeta na ngabale. Un moment mai kanga mitoke suko na manjil. Manjil wana kuna omo toke sokola na bi ma papa na ngai lobi na kendo sko manjil tana zonga ndo ba ibenga ma papa ba na lia kite ba beta ngai no lelo na posa na lia na na ke sokola be fona tika li papa na nga na ndako na ke na nga makokulu na zongi parce que moi lo nyonso soko o mesen ngo o banyo bandaki bo mwana ato okoli ba tik wana tika c'est-à-dire yo ato comme président de la république to no mono makolongulu to to monyo ga na sengle bo yango na lobit ngala nga bo monesi bo na ko na kata voiture na lati ko kechi to la be ateda longa de ebe nanga ki bo mwana nanga mwana kisensu ki mwana kisensu ari dio ngope mwana kisensu donc ki mwana kisensu nanga na linga ngo to ebe nanga parce que mutu so ko mona nga makolongulu bongo lokwa na zara ngai asali on bongo nda salinga na lobani mais ko éviter pe pour ça bongo te na zalaka na basket pour ça nango te vi na biso ato éviter likamba to éviter te ba botelo ka makambo donc ça t'arrange aussi ko créer ba rumeur andengwana on fait parler les gens ato éviter te ba botelo ka makambo vi ya kista ngwana ya vito pona msato pona relation na bino na Robinho Mundibu ezande
Ah, c'est un artiste congolais à ça la boulot très bien, abina bien donc c'est bon. Il a choisi bien tant que artiste abina. Oui, bien tant que mon ko c'est l'option morceau. Tenze monde tenga ya mbata nanga mabete. Comme manga kapwa no ngombe manga na te. Yo za posa na sala na loba makamo boepo batu ba monanga tala jeune wa komo boya batu na mo boya te. Moni congolais alingane vérité te. Moni ba vérité msusu na loba ah batu ba comprendre nga bien te. Sauf que ngana chanteur, ndena chanteur boy, na ba préférence nanga. Mana muto so na yoki pena mto ima na bige ocean no to tangino ba chanteur ah. Baby ve na biso pacheko. Na koti siraku pela vie ya noté na tala ina nganini grand chanteur. No bato bele basala net sa zarate. Bato bele batanga kete. Moi madame talaki na TV ba tanga te. Ba grand chanteur ba vi wana donc ngana la chanteur. Yo tsoko motu na mama ba animateur na benga kapo. Na ngana soko tuninga liga ba animateur na benga kapo na biso seda. Na ba 3 jours. Hein? Bango ba tu ba archiniance, bango ba tu ba ko explique mama ba animateur. Pour y bien kulazo ba abombi bino abombi bato. Jouer les ballons sans wana so épée générique anizo beta fort. Voilà, on est là avec Binafilé. Binafilé, derrière toi, bête ma solo musique en awa. Ce qui est mon loba, au bêta balle, nous bêta balle na veste, na blouson. C'est que dans la balle ni ma bêta en balle, ma bêta en talent. On dit que règlement de compte comme un ming na banzembo na biso. Ce qui bino le rwanda to cholo ba awa j'ai béni mes jaloux ce qui nzembo msweza ki senti que ba moi que les ala OK pas de plique lobi na zena répétition na ye ya zo yembela kabongo to kabongo ala sa moi sine toko kabongo yembaka bien te kabongo OK pas ya karma pas Caligula bon mais les sous c'est quoi ils a bien pour la commercialisation de la musique na biso topé ezo ekomi système oyo obi so mtabi système ta yebité bato ana otangi ba komona otutanga siko otangi déplique pour maniance otangi papa karmapa baza bato mo ba da na ndenga boulot ba une expérience kolekanga bango ba na boulot liboso na nga bato ba yebi bango liboso na ngai baza ancien na nga na mambo donc tant ba sale lo mo bwana bango ba yebi po ani ba sale yango et puis bango mo ba sala disposé à vous expliquer très bien. Mais on peut faire analyse, en tant que musicien. Tu as l'analyse, tu étudies pourquoi combien de temps qu'elle a et je succès ma casse. Moi si on a niveau na ngai, le roi na no muketro, na ko sala analyse abato ba lekinga bongo te. Mais pourquoi? Non pourquoi te? Bango ba lekinga yi. Ngana oyo kaka neti yo, na yo kana musique et bimé tout ça. Mais si vous Binafilé, il faut quand même aussi avoir analyse net na minute il fait ba concert raison à poto. Il y a un producteur ivoirien à Mega ça des masses fallait azong ça ba concert na ba Bercy ba Zénith des alaki Bino Boye héros succès mais ba concert na poto beta maté ça te fait pas mal beaucoup de regrets par rapport à manque à ba concert. Et ça l'a pas si pénaté parce que ngana na botama na kenda poto te. Na yebi na poto te. Na lobby te poto eza mabe mais muto esale passe mingi et là oh mais ça va okende ba ebise ko kenda sute yem ta ebi gu ya lipa poto ngana lia lipa ya kin a ya Congo mais tu espérais un jour ba no kepende to zo mona kala 6 mois to beta Zénith non robot ya poto muto boya poto azati poto esala rabiso esala ba artiste esala ata ou mutu normal poto esala sauf que ngala c'est basé dans mambo ya poto te pour na beta musique te pour na kene poto omoni na beta musique nanga na kale ala pour message na voiture il faut que ka poto eza vantage te Binafilé na sala nanga so ba 4 ans kaka na mama musique ya na moi de voiture nanga ya cher te ya normal kaka na kena ngana wa poto te na boko la bana na ngai na zara na ba sengne na boye mo nene na nga mo basket na ngai donc nga za jour vraiment maman ezonga ngana to yebike ceux qui m'ont bête ba concert na poto ezongi so ba yoba bengi ça 2 ou 3 groupes Villa Novezar ceux qui vraiment ezongi producteur pena bige bon siko fo ba to ba no bête. Ceux qui battent 2, 3 groupes, 5 groupes, mais ils sont peut-être aux parmi. Pour boulot, on a besoin de salaire, mais ils sont comment et Kota et Panzana. Donc,
occasion so mona ni tokende mais biso to c'est basé mingi kuna ti biso to c'est basé mingi na boulot so comme chaka makanisi poto obebisa carrière obebisa carrière maestro a joué comme monsieur Moutou batu ba yeba ki ote yemo a fouté le studio yemo a joué so bongi sinze mona bina file ko to yemba boy ko to sala boy yemo a misi mbongo o sali clip yemo a misi mbongo promotion nzembo ko mobeta batu ba ko mo sepela ngao après yo moni comme leader on s'est préparé te au benga ma père chose à leader te le quoi rabat ba ata mona baba al le bio pour benga ba petit no mo bo sangane comme qui leader prématuré donc mutu nyonso atanga mate pas un leader et pour toi pour être leader il faut comprendre combien de temps ngana lo bateke ane na za boye ba kokunda nga cercueil mona maestro te wana maloba ba flatter ngana no bango te ngana na boye na woni ngai ngabe na maestro te ala président na ngai ala leader na ngai ala papa na ngai imta façonner nga soki un jour nza maloba na za leader Rosalanga msuna bandongo pe na maboko na ye soki ngongango ekoki esalama soki penza mbaloba eza bongo te soki na forcer na mutu te nanga na koma leader na suka neti ye ye wana nani ye o monete wana nani ta moni ye compte mettre tewa frère na biso chaka polémique te wana ba classe na biso ye wana ndi wana moi chiki na biso tona fanda ne ba moko maestro apesa biso cours to corriger to trichaner neni oui cours wana na comprendre ngo bien te mo ngape na ye mutu na ngabi ke ve na ngapo am kolwa ve obike cours wana na comprendre ngo bien te te kotana maître lo ba to sabu lobe mo e pa yeshinga yo no moni ku wana yo neto landa bien ngana le mo gidiba mettre le bec ni mettre le bec do wana ba ban chick na so dans la ban moko quelque part ko kena bango et tchako moi souci les besoins évoluer séparation ya kibomoto be ça la rapace mais na boulot la manière dont besoin évoluer ça le roi carbo épinette toboki est-ce que man le la car na épinette toboki na linga pino mingi te pine mususu chepo ka fait tamola de bon année pine toboki il faut changer la pine monsieur évolue na pesi exemple baza ba frère to bandaki na bango boulot yekuta bandali boso na ngai donc baza ba frère na biso na uta ko bango tout à l'heure mais ko kabana ki bo moto be sala pasi kaka mais na ndenga boulot ko kabane banda na ngo banda kala bina file e bandi na ville nova te ba kenda na bango full boss ya nini wana na mituka moins cher mi balé full boss ngo ya nini savoir vivre koyeba kofanda na bato koyeba kolia na bato soza na 100 francs au kaboyi na baninga 50 yo lingi ba bengo mutu ala oza mbongo o kabato lia na bato te mwana na tambola li papa mort katana tamza ni moi distance problème est yango to na lo bakaka donc full boss ça comme moi ça peut ça ngate me ça que boss pesa na kombana et puis en plus oui bien oui non c'est belanine biso mena to ana temps fort ne to za bon ambo biso do beta musique donc moni le lobo bakari en actualité na kin na Congo ya ba catch bakaro nga za ngwa on a ngo de wana yango de en actualité donc il ngolo bagé ce qui peut bazongi si bikolo sima et comme que ce qui lelo babi Jaguar muté en actualité car na comme Jaguar mais que tu as moins cher yango siko ne muté za na temps et lo za na temps obi passa eza kuna sur les aéroport obi tant combien na temps na ba patron mo tu ba ke pe na passa mo tu ba ke pe na mikonga yango muté na temps et lo za na temps eza rasu moins cher été et comme nga lo valeur biso to beta miso musique na série avec l'hélicoptère so to beta musique donc toi ba tout le monde s'encourager biso faut ba tout encourager biso na expliquer on ba tout ba lobanga te na ata liso nini ba voiture na ngai mi balé wana eza pona ki full boss te eza ba voiture moko normal mais siko yango ne mu eza na temps Binze mbona succès zo sanga bien na le matériel te mais au kotika na question soso paye mwanda moni bakaro
ata bato bana ba jeep bana ngo mais nazoyebisa yo ata moto aza na bajip aza nango oboya ndenge nini modernisation ye babi bakara mike bato basalaka makambo babi désormais boko motambo na bakara mike malema na suka liso na biso wana mpe ya chere wana eleki nango biso na bachere mais biso nde totambola na bakara oyo eza na temps oyo ya lelo yango nde baketch osali featuring na leader na yo alati veste ya vert je crois yo lati ya quelque chose comme ça bah musicien tout balati uniforme nzembo ngeza la sous titre nini na ça eza jour férié nzembo imagina pemf na ça le featuring te so ala featuring ongo mona banga bakoma nde clip le banga bakoma maestro fit na benga featuring parce que apparemment même balé au salé bali ya misinga e président da ye misinga nga bina file yo ka ne na yeme salango na koti na sali to pe misusu bina file yoka so ane na sali donc ngana pesa o président pesi na se ya pesi nga siko likolo na ngodo tierce nango ngana ke na pesi donc na zo message o papa a pesi ngana pesi kolata no obini na latini ba costume ezaki de couleur boye na bien yo mo skotana no costume na wa bien ngana ko so bango yo mo so compéter ke ba pesi ngai nzambe na ngai oti wa confondre bapesi na bango yo costume bonga na zongo eza costume maestro akabelaki ngai papa alingana za propre na clip wana papa moko ma trop aimé pas maestro papa baninga msusu tengana la moko mande Suzuki azaye pa kofi ndenge fallait wana makanisi na yo nga posa na zala trop aimé te maestro alinganga mingi koleka bato na posa wana te ngai na posa nasalele boulot comme il faut pour lelo beso maestro ata azolinganga so na osala so boulot na ye bien te à quoi sert mon bolinganga c'est morceau nzembo ngo jour férié je fais la lave salagate bébé masakate provision ya moto motemelingaka amuata molaka na système auto du jour ozina lovolier ozibete olali nzala kuchi mutawayemba boye fo betelaka maso bachanter maintenant beta maso bachanter oliteka bonga mite ameline mpe mai te eseyemba yeme ouais gentil te po muninga yembaka yo ozobenge animateur chanter nga nalobi naboyi mutu te nga nalobi nde moto ayemba boye sa acha sikoyo bachanter mbo tangela biso bachanter yo yebi yo na mboko te yo pena nga na otanga ti ola pati pachiko Ferry Fally Ipupa Déplique Mabialo Robinho Salamo sala na viluka yo kozua kosimakisi te avant tout c'est le travail d'ailleurs linga natanga balina tanga oti natangi Ferry oyembi te natangi bapepe kale banani Mabialo oyembi te natangi Robinho Salamo sala na viluka yo kozua kofinga finga te avant tout c'est le travail galinga polémique te mais balina tanga o te comprendre to évoluer na biso programme ya groupe via nouvelle année programme eza kitoko mais soit na ba production belé libanda ya mboka biso tozali nikolo to na blockiste to bosete to zela jusqu'à ce que ordre goya blockiste za mamba classique bon to meto un cliquant ngora na mamna biso pour kuna pa université Villa Nova eza université donc à la table examen banda déjà ton salaire examen te présenter déjà venir na biso fin d'études on te présenter exercice tu vas comprendre que bano ba mayele te présenter déjà carré comme si non lolendo nzembo na wana ba droit d'auteur nango zozwa na sokobeto nzembo na biso mauvais temps ya biso bon ba droit nango nanya zozwa ngo tozwa biso nyasa nzembo na biso ngana ozwa bébé bucho ozwa chéri migler ozwa oza filie na sokoda to pe ya bine uta eza nzembo na biso yo to nanga oza te oza filie na sokoda tozali nzembo na biso ya ba villageois Francesco Tocha beta drum tu
Bon aliate. Merci beaucoup bien affilé. Bah droit voisin bango ba ozwa. Mais droit d'auteur yo mtu faut zwa. Na lobi tozwaka eza nzembo na biso. C'est bon, voilà, on me fait signe qu'on est vraiment à la fin de notre entretien avec Binafilé. De côté, Manabiso, aussi Saliso, Labiso. Tout ça, oui. Si vous avez des dédicaces, au sali déjà, on a dédicacé Batnanga. Après, on a tiré le micro, au Yembela Batu. Pour voir si c'est Pelana, ou si c'est Pelana Chambre, on a Sakanati. Je prétends, et ça parmi ma meilleure chanson, il y a année où il y a ça bien. Nzamba kumama soki bato basala mamwana ba frère na biso ba yana biso ba papa na biso o ba organisera ba prix wana ba pesa ba trophée so ba moni ka Binafilé asali musala moko boye e mérité azwango ba pesa ngesa nga bien soki pe ba moni ka non na kokite na sala lisusu be fort so ba pianga te normal non na comité na sala so effort pour nga ko corrompre na nga bango te pour na na lokote wana lokote na na rien ma soa wana lokote na lokote ta to c'est émission ko to mela ta secrétaire donc ça là c'est bon na pesi mbote na boss na ngai maestro Fabro le métis noir ici gazali na pesi ba mbote belé là na moni ena kitata izina Bruxelles. Boss de boss, c'est Fabou Senteka, le boss américain. Hein? Lui, c'est mon patron, Fabou Senteka, ma maman Zefa Vital. Et puis, on a passé na tonton héritier Minimbu, mais c'est HM. Hein? Conseiller numéro 1. Donc, on a passé na bureau, na biso mobimba, CG Yves Mbouyulu, il y a Doudou Sa, étudiant Pito. On a passé na Aris. Aris Mukende na États-Unis, Christian Mundia na PC Moté na États-Unis, Giscard Mundia, JC Boss na Paris. Choisez Sita Yatalo, Mama Lalea, Mama Lakali. Choisez Sita Yatalo, Mama Lalea, Mama Lakali. Choisez Sita Yatalo, na PC Moté na Paris. Précisément dans Paris, on est en France, choisir site à Yatalo, réponse à ma calcul, point. C'est moté. C'est un Yembi, solo bourré de talent, je n'ai découvert que je me suis dit, c'est que Yembi Bazana nous belé dans Moko, Tokoye Babango. Je dis merci à Fabou Senteka, le boss américain. Site à Yatalo, Mama Lalea, Mama Lakali. Tozanayo aussi Sanaloyembo. Merci à toi Fabrice Senteka, le boss américain. Merci au millionnaire Pépé qui a la équipe à Makasi. Là je vois Didier Masuki Mbale Amande fois Pembe. Babi Mande Fune Komi richesse Mboka Nabiso. Shopping, Robert Njeka, Robert Mobos. Robert Njeka Babi, RN Shopping, Bisika de Sali, émission Nabsali. Le Zan on a ma tête, Merci à nos fistons Bassen de l'agence Assir. Merci et pas à Josepha Vital, maman Josepha Vital, la première dame. Merci et pas Nayo. Aimé Boubebou, Bilangaloso, ya sous ça qui a l'osso, te Bilangaloso. Bilangaloso. Il y a Christian de Cornes, mon vieux Kilabax, Champions League. Héritier Minimbu, HM, le véritable. Et Léonard qui nous a babi TGV, mon Antukanabiso, Silvio Wechi, Bomongo et Sanga. Merci et pas Nayo, Michonoka, aspect spirituel, Namon Bontoni Boulakati, Dieso la London, merci et pas Nayo, Charlie Malou la 3 fois Dior, Talagagayo, merci et pas Nayo, merci Koyago Belisha, Fumwa Bilele, Maman Naridj Randi Louawa, un enfant pas comme les autres. Nantigelo micro, merci pas Wilson Bilili, merci pas et pas à Boko Sanderson en montage. Pour parler la biso, n'habitez so, l'inga mauvais temps yoso, l'inga blum suyo kaka, pour prouver qu'il chanteur na. Merci beaucoup. Taïlo matin on a fait sur mota vana mba yali ngaming na loba vana mba et puis champion limon on peut monter. Atamwana baba zali kaka mwana koka mwana kizangi mwana ngai koka ya bolingwa bébé na sana reta ya kotambola c'est la moko la vite salo bébé simanga na loboko tokindelongo Fabrice Senteka na ngai après la pluie vient les bons temps oyanga ekomaki mauvais temps mula enoki na motema na ngai ebuki na kwakwa isi na bato lelo nakomi kolala libanda ya motema notiaka na ngai ekoki nango.
Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Piqué Masuki. Andy Chou, Narcisse